Et quelle est la situation à Goma? Nous avons appris que bateau Moko a embarqué quelques officiers, Bakamati Ndela Bake Bukavu. Mais les commandos, les troupes, attachés, batikali, jeune one. Ceux qui ont tali bakotia la bino image bokomona liboso ya hotel Serena, bakonziwana bazaki kovanda kuna batiki mituka avec contact, clé de contact en place. Est-ce que zandenge yako préparé ya keba ravitaye monguna? Est-ce que zandenge nini? Mena linyina yebisa bino likamboye kosali mapona mituka ngoa. Siko ba Rwandais baye koya pour que bazo mituka bakende nango. Bayeba kite kezana ba patriote moko. D'un côté, ba wazalendo bokomona image moko par solidarité. Ba wazalendo bazolongola batenu, ba oyo ba congolais bazaka kuna bako sabino te peuple ya Goma zaya kotelema. Et puis bazo sepela na makambo wana ezoleka te, baza contre l'agression. Bazo sunga bandeko na bango na bilamba. Bazo bwakela bango. Bao wana bazo lata. Tangu bazo lata, bawazalendo bazo tika tenu, me batika lineti ba civil mena manduki na bango. Yango bazo yoka ke mituka na bango sote tangu bango bazo leka batali, bao bazana sima taka bakoi. Les wazalendo sont déterminés. Il y a quelques points dans cette émission Oyo awana Butu awana Kinshasa la capitale. Bakoye bisabino que basi bazui Goma na totalité te. Unité spéciale na minute oyo nazoloba. Ya ba Rwandais batinda ki pour que bazwa mituka. Owana bazui ya bango parce que parmi eux ba capturé 17 militaires. Il y a unité spéciale ya Rwanda capturé 17. Babomi 13 na bango. Tangu bakoti Giseni, balandi bango tina Giseni, babomi 11 civils. Na 13 wana, bakufia sikawan. Ba petit na biso wana ba commando ba zongi parce que baboy ko se rendre. Bitumba bande kona ngai. Ya congolais. Ya bino yango. La patrie ou la mort. Voilà pourquoi nous sommes habillés comme ça. Tangu ba zongi bakeba tondi siko na aéroport. Tina minute nazo sala émission oyo ba meki kozo aéroport ya Goma bazo kokate. Et les militaires se sont retroupés là-bas balobi ceux qui kokufa biso nyonso to kokufa. Okolo bananga ke tomoni image moko ya ba soda mususu bavandisi bango na sena Giseni oui. Ba soda wana eza ba soda nini parce que nous suivons à la loupe la situation. Parce que dans les réseaux sociaux, chacun diffuse les émissions selon appartenance et belé bazomona Congo te. Et le Rwanda utilise beaucoup de personnes comme ça. Bravo à nos vaillants combattants. Nous vous porterons toujours. Bravo Naba Wazalendo. Nous vous porterons toujours. Biso yango tolobi marche kosale ma ya kafu. L'aéroport ya Goma jusqu'à la minute où on a sala émission. Et entre les mains ya FRDC. Ba meki komata na ngoma pona kozwa RTNC. Ba tenter 7 fois. Ba zui moto moko na nubayokate. Ba zui moto. Et ces enfants là des fois abandonnés par quelques officiers. Ba zui moto pendant 7 fois. Nazo zonga na ba o ba vandisi. O bomoni ke bakena ko se rendre pambate. Bao wana bazalaki bao bazaki chargé à protection ya ba officier supérieur bao bakena ki Bukavu. Bao batika ki bango bakonzi na bango ne basengi bango ke bokende ko se rendre babo mabinote nde bake ko mitika. Mais l'unité ya ba commando na biso bazo résister tina minito. Les wazalendo ba se déguiser ba lobito komoni sa bango pasi et Kagame azo comprendre te. Na minito na zoloba bazongi Rwanda balingi bakota siko de manière arrangée pour aller affronter nos commandos qui sont à l'aéroport. Là, ce sont les éléments que nous avons. Na pourquoi oyo. Nangonga oyo lelo toza lundi le 27 janvier 2025.
nazo sa l'émission na pokwa na butu. C'est ça la situation. Bande konabino ya mibali bazakuna, baboy ko se rendre, bako bunda tisiko, ba wazalendo bazakuna, bako bunda bango, c'est-à-dire ba changer, bako sabinote. Bon, on a tout moi vidéo, on a que la population est en train d'applaudir. Tu as quoi applaudir, il y a hypocrisie. Tant que vous avez bango, on va commando ya FRDC, bota la image. Wana na aéroport, wana ba commando, wana ba uti Rwanda siko ba uti ko capturer, ba uti koboma ya koboma. Tala comment la population zo sepela, na tango zo betel, ba o zo betel bango maboko pour que bossa la biso mabete. Parce qu'il venait, ya ko beta masasi na bébé moko so qui a quelques jours. Tala degré, tala niveau. Bande konanga, yango na zo ebisabino une chose. Le pays nous appartient. Pas de distraction. Nazo senga bino ba papa ba maman bande konanga basina mibali biso na Kinshasa a autotika distraction. La question ne concerne pas les chefs de l'État qu'on doit abandonner totika ba politiciens ba obaya ko wele la ba poste tot landa bangote soki ba moni ba poste nde ba fandi wana toi tu as combien oh moni moi je suis une force il faut voir il faut me donner le pays est en danger on n'a pas besoin de déclaration. Tous a besoin d'action. Les trois, namoni batumisusu bazotambusa babiloko wana o babiloko moko yake non voilà et lobby ville morte zate ville morte ko sunga biso na yi boni ba bêtise à modèle wa ville morte tant boko sala ndé communauté internationale bakolo kabino tala buzoba eza démarche ya banguna na biso. Il n'y a pas question de ville morte. Nous avons besoin de voir les gens dans la rue. Il s'agit de la République. Et ça m'a kamouya ba politicien te. Ba o bazo kufa baza bande kona biso. Bandimi ya l'église bazo kufa kuna. Parmi ba soda bande kona bino bazali, bande kona biso bazali. Parmi ba wazalendo bande kona bino bazali, bande kona biso bazali. On doit marcher pour la communauté internationale. Token na ambassade atabo na lobby la Belgique pour na nini bako retirer, bako benga ambassadeur na bango pour na dossier moko za na justice. Alors qu'il y a eu un député européen qui a parlé de ça. Tolo banon motilimo bimba bamona. Tolo banon batunyo sobayoka. Et c'est notre pays bande konanga mutu mususu akoya ko bundela biso azate. Nas lo senga, je continue à demander na ba deux chambres. Il y a parlement. To bozo salani. La situation za ya bande ko ya est te. Situation za bande ko ya o soti nini te. Ezama kambo etali biso. Ils sont en difficulté. Besoin de sabiso to ya ko siéger. Tozana posa ya ke bofuta biso mo ya session extraordinaire te. Tozana ngo posa da. Tozana ngo posa te. Parce que les grandes options donc on les vend ensemble. Ce n'est pas à travers tout mois de déclaration. Nous déclarons. Et qui va vous suivre? Qui va vous suivre? La session extraordinaire. Tout ça là yango pour compatir pour être naba militaire nabiso, naba wazalendo, na population wazana gom. Nous allons nous battre. Oui. Nous allons marcher ensemble avec les autres. Les non ayoka qui possèdent ya kozala na Bukavu. Kotika la kaloko la politicien moko ya coin. Awa batu, nalobaki awa. Aujourd'hui les chefs de l'État se voient tout seuls. Baya wana baza bobi macha constitution. Wana discours nyonso to wana parce que boyoka chikere badi mezali. Nde yango wana. Nde yango boyoka. On a ebisa ki binolobi bomona ki on plainte contre Eliezer. Batu o bazara gouvernement qui rêve, qui pense que biso de weti confier ban. C'est fatabino. Mais laissez-nous défendre la République. On y a que gaspiller énergie dans la polémique. Engagez-vous. Total, de quoi vous êtes capable? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au chef de l'État? Lobina lobaki na binoti. Na kendaki makambu na ngai na zoya. Les personnes vivant avec handicap bakangeli ngai nzela. Je suis là.
il y a un mariage entre moi et ce gens-là. Attends, ceux qui vont manipuler Bango. Bango moko place Bazali Baebi. Je ne le fais jamais pour la politique. Moi encore pour un positionnement politique et yake bano menga na sala kango pona yangote. Voilà pourquoi c'est lui qui est au-dessus de nous. Nzambazo mona mutunyoso. Et chacun va payer. Qu'on faire souffrir bande qu'on a souffrir Bango et puis on veut exploiter Bango. Quel niveau?